Merci Banamboka, merci Balandi. Il y a émission meilleure de la RDC. Vous êtes déterminés à Kokanda fraude à tous les niveaux. Après l'Iwayalo, indépendance c'est ça qui est. Moi, je suis là bino toujours, to ebisa kabino ke tozali wana pona ko servir. Yango wana lutte contre la pauvreté et kozala une de nos premières priorités. Et zo lakisa ke Kabila lingite be élection salama. Umeya Kabila. S'il n'y a pas élection, Kabila doit partir. Ce qui le 23, élection égalité le 24, tout ça est indépendance à l'issue. Kakana masolo ndenge ezalaka toujours. Ezo sala passe, tolo bate. Vous servir, c'est notre devoir. Et surtout dire la vérité. Merci Banamboka, merci Balandia. Émission meilleure de la RDC et surtout Balandia www.congolocole-news.net. Merci Balandia Nabiso. Nandenge ya mwana musala na bino toujours, ndebo moni biso lisusu lelo tokiti awa na changu na kati ya Kimbanzeke e bipai wapi tomesana kokita poto yeba na ko partager na bana mboka masolo nini eza na kati ya koleka na kati ya mboka na biso. Bana mboka soki bokoki kosala constant, je ne suis pas seul dans le plateau, je suis accompagné na bana mboka ebele oyo tomesana ko partager na bango masolo mingi et surtout na plateau na bino ya meilleur de la RDC. Na loboko nanga ya mobile tozana Ig Maka oyo azali président fédéral ya CNB na kati ya MLC et puis azali coordonnateur national ya association to Asbel oyo to bengaka les jeunes leaders de Tchangu, hein? Je crois Mwana mboka mboti. Mbote mo partisan. Ma sepeli susu lelo ko yamba yo kama. OK, iyo. Napena sepeli ko mona yo. Merci bana mboka wana mwana mboka Ige Maka. Na loboko ya mwasi tozalina président Elvis Kaniki. Oyo azali président fédéral ya UDPS donc Azap président fédéral ya Ligue de jeunes UDPS na kati ya Kimbanzeke Tchangu voilà. Mwana mboka mboti. Mbote mbelo Costa. To sepeli susko ya mayo lelo kamera. Ata sepeli makasi. Malgré okima balandi na biso. Lelo to suivio. Bosenga ki ye mingi lelo to zeli bino ye azali awa. Bokiti samitema parce que masolo eza kitoko makasi na meilleur de la RDC lelo. Ce qui beaucoup tala avant kende kuna tozana CG azali secrétaire général na kati ya plateforme oyo to bengi les jeunes leaders de Tchangu, hein, ou bien les jeunes leaders de Kimbanzeke, donc ba jeunes leaders nyonso ya Tchangu basangani ba lobito sala na no plateforme na biso ya ba jeunes, hein, ba bimina ba parti politique oyo ezali différent mais basangani balobi ke ba polémique ya ba koko wana etali biso te mais biso ba jeune toyeba na kosangana po toyeba na kotala ndenge nini Tchangu na biso ekotambola pe ekokende liboso nde oyo azali secrétaire général na kati ya plateforme wana mwana mboka mbote ndeko Costa iko yebisa lisusu balandi na biso kombo oui ngai komola ngai ndeko danse nganisa na pesi bino lisusu mbote na ndenge tokutani lisusu na kati ya émission munene oyo ekumbami na ndeko Costa na sepeli komona yo. Merci mwana mboka ngape na sepeli mais na sepeli te parce que na moni porte-parole te mais l'autre kozala na DCCT. Mwana mboka bana mboka bo comprendre que masolo na biso ezalaka ndenge wana. Awa tozali na maître avocat mwana mboka mboti. Mbote mingi journaliste Costa. To sepeli ko yamba yo na émission meilleure de la. Yanga sibo ya koleka susu. Mbala ya liboso quand même. Ezambala liboso. O sepeli ko yamba biso ou bien biso nde to sepeli ko yamba yo. Na bino nanga to sepeli entre biso na ndenge to bandi awa. Bakoki ko yeba kombo biso to zalaka ndenge wana soki oleki mbala liboso esengeli yo moko oyeba na kopesa balangi na biso kombo na yo na ndenge ya munoko na yo moko. Soki okopesa yango na Chiluba, soki okopesa yango na Kikongo, soki okopesa mais pesa ka kombo na yo. Oui, kombo nanga eza Ndole Jibens. Oui.
naza mutu ya munu kutuba yango wana na ndenge tosanganya wa eloba mite kaka na munu kutuba mais ezana objectif to yeli yango tozana posa tolobela eloko wana pona mboka na biso ozape jeune leader na kati ya plateforme ou bien ozana ni vraiment na kati ya masolo oyo ezana kati ya komeka bon oui nazali membre vena c'est que nazokota mais na koti penda te na koyeba mosindo ya plateforme mais quand même naza déjà na kotanga certaines statuts oyo ezo concerner plateforme pour na vandisa masolo pona toyeba ndenge tozoisa merci bana mboka merci balandi na biso et longo na bana mboka mkolo ya lelo tokoyeba na kopeta masolo ebele et surtout autour ya actualité ya mboka na biso nazo banda ya liboso na mwana mboka igemaka mwana mboka sujet ya liboso tozana ngo ezali discours ya mwana mboka Joseph Kabila sur état de la nation lecture ini ozosala na discours iyo mopati sango bon analyse oyo ngai na sala eta ke politologue en qualité na discours oyo mokonzi mboka pesa ki alors discours wana en tout cas pour la population eza pe makasi ndenge nini alors na discours wana asentresa ki na bato oyo bachaki na place wana parce que na kobandela discours wana otala la population peut-être bokanisa ki na ba comprendre l'information alors biloko oyo bande ko ba eza biloko mo oyo se grimacer population biso to setandaki ki aloba makambo esengela ki o population ba ne kozela mais alobi makambo mususu alobi quand même ki apotosa la constitution eza makambo population aloba ka bongo plusieurs fois to sa constitution après ba langage oyo azo lobake bokanisa ki na loba comprendre mon émotion ingola saki azali non bino bakolo bino ba ye opposition bondimaka te ata likambo eza clair olingi oloba nini sima ya likambo wana po moninga alobi ke akotosa constitution nalingi naloba ke population na biso moto prendre en charge mutu a la volonté te ya kotika pouvoir parce que tant que la constitution na biso permettra que des mandats troisième mandat ezate alors bato wana ba respecter la constitution te pe ba corps ba respecter yango te population biso moko to mettre en charge na makambo etali mboka merci mwana mboka tozozongela yo tango eza muke yambo na leka koto mpanzi ya IDPS pona yebi ke réponse ekozala kaka non nazozwa nanu CG mwana mboka yope les solo wana olandaki yango ndeni ozosala lecture ni na kolanda selon meeting bien oyo ndeko Kabila apesaki pona mboka na biso liboso na regretaki nanu pona lekisa itana nga ya pamba kolanda meeting yope osepelaki te ata moke te na ndenge nini parce que 35 000 francs ya minimizaki wana à l'époque en 1997 je crois. Il faut $1 ezaki na combien, kola faut ezaki na combien. $1 à cette époque-là, je crois c'était à 800 francs je crois. Mais le azobeta tolo qui azopé ça fonctionnaire en étant 119 000 francs, moins de $100 et aza fier na yango. On eza bosaka na ba congolais. Merci bana mboka, merci balandi na biso. Maître. Oui. Liloba moko na oyo etali discours ya mwana mboka Joseph Kabila. Pona discours na ye wana to biso nyonso na moment oyo tozalaki satisfait parce que nasalaki parcours ya kolanda discours wana namonaki vraiment mutu nyonso oyo atunaki nga mutuna na ndenge nalandelaki discours c'est que réponse nango ezalaki toujours satisfait na bato na bino bato na oyo nyonso alobaki te eza sujet kaka ya biso bato mibeko te mais d'abord tango zo promettre na mutu na bato ke nazo sala boye bato basantanta ki no bakozela réaction moko ya malamu oyo ko wita na yo mokonzi babengi papa ekolo maintenant et arrive un moment où ozo bimisela bato bargument oyo ezaka no bato bazo se retrouver na bonne réponse mais alobi quand même c'est que atika ki bato na kata flou maître oui alobi quand même que akotosa constitution et yo pe muto amibeko quand même oui na terme ya kotosa constitution tozana ko na kozela oyo nyonso alobaki na ta yango pe na date délai oyo ya prévoyaki que non le 23 ekozala boye mais tozozela toujours réaction na ye mais pona ngai na yebake discours na ye pesaki vraiment éclairage te na population bana mboka bozana kati ya kolanda masolo ebandi masolo ya ba meilleur ebandi sikoyo nazozonga mopanzi ya UDPS
na éviter turo yo mwana mboka Elvis Kaniki ya kokotelanga parce que na lobeli ye moi mingi yupe je crois quand même ozalaki ya kosepela malgré bino timakate bon ndeko Costa na personnel merci ndeko pesi ngai parole ya koloba oyo ngai mpe nalandaki mokolo mwana mboka monsieur Joseph Kabila s'adressaki devant les deux chambres ya parlement kasi ya yambo esenge tozonga nanu nsima monsieur Kabila soki s'adressaki na deux chambres ya parlement ezali eloko moko euti likolo ekiti na sete euti sur base ya annulation d'abord la rencontre na le secrétaire général des Nations Unies. C'était prévu le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et c'est là qui a quitté le 10 il y a mois au Tozali. Deko Kabila a saboté qui est. Ayamba qui était, Kende, le secrétaire général de l'ONU a eu la conférence de presse, a eu éclaircir que ce qui M. Joseph Kabila a qui était, c'était sur base que azali na ba décision moko boya malamu azali kozwa liboso ya mwana aboyaki koyamba ye avant so ba décision wana pote ebimake azwi ba décision na sur base ya injonction ya communauté internationale. Kabila tanga lobi bongo tatolani secrétaire général biso nyonso tobetaki maboko tolobi c'est que la décision au moins en mboka zali ko zami ko les ali koya ils avaient décision moko malamu et ko sepelisa biso nyonso des programmes ya koloba le 19 salaki nini et bimaki kenne le 19 salaki mardi to comme dimanche boye to moni Kabila abandi ko lancer ba symptôme ya ba décision na ye asali remaniement na armée. Na moment oyo tozali ko kende pene ya élection tomi tuni muto alingi nini et surtout bino na armée boyoka na kate te tozali bandeko bango nde bakotisa armée makanisi ya mabe contre biso toye le 19 ekokaka te ekoki nalandaki kutu nazali kutu na kati ya ndako lokola mboka na biso Kongo nyonso ezala kokufa bien que Kabila beti tolo na ba barrage belé à sali mais pour ça la rater to fandaki na batu na kati ya ndako kurekei to kongoli mo ba mbongo mike to somi ba pili to tena radio to zale kozela mais c'est Kabila ba décision na ye wana akoloba ke denga zali bongo akose représenter le sous na élection te azali ko kene kozala sénateur afanda apesa chance ya bandeko mususu kasi ko kamwa Kabila ye boye abandi mbala moko ke na moni tension ezali pona kabola ki message dans la trois parties. La première partie ezali ki a s'adresser na biso population indirectement. Deuxième partie a s'adresser ki ne na bato bazali na sali wana. Troisième partie a s'adresser na communauté internationale. De quoi ça ezali matière. Ezali makambo moko boye o sengeli population biso bayeba. Et surtout bino population tozali ko sala émission o tozali ko loba pour la population bino bokimela kasi ma population tokei merci papa de Kabila continue na kati ya sali boye abandi mbala moko na moni tension ezali awa bozali kozela na loba comprenez mon émotion quand singai na koloba bongo te na koloba comprenez ma passion mbala moko esika na fanda na yebisaki bandeko mwana ndeko Joseph Kabila akotika la koloba eloko malonga te na introduction est déjà sali a clôturer qui déjà discours na ye na tango oyo population congolaise bazali konyoko ma yo zoli kotia pension na yo liboso pension mais c'est Kabila ezali nini ndeko Costa pension na ye ezali ba bilenge nyonso ba demeurer toujours na kati ya chômage. Le massacre continuera toujours na Ituri, na Beni, na Kasai. Insécurité est demeurée toujours dans la République démocratique du Congo. Bon, si l'État est chaque jour. Hier, Atikalawana, Anganza Makaka, étant que le président de la République. C'est ça sa pension. Oh, il devrait
compatir avec la population. Or, les mêmes jours qu'il avait tenu meeting, discours, le 17, Balien Mounene et Salamaki. Mwanamboka Zelanan. Banamboka Oyo ezali ekoli ya Etienne Tshisekedi. Bamesana na bango koloba. Soki na binatika ye awo. Tokotani satongo. Alors masolo eza mwa ebele tokozongela lisolo wana. Biso mibale parce que elongo na bandeko minute ezokende télévision pe ezango. Tozo katisana no mupanzi ya masolo wana poto yeba na kokota masolo mususu. Mwana mboka ndolenge nini bozwaki même pour apprécier le traitement ya réception ya ba candidature na législative provinciale. Pour retraiter les législatives, les candidats à niveau de CENI, alors il y a qui m'a facilité. Mais quand il m'a dit par rapport à infiltrer la diaspora ou la Ranibanda. Il y a un candidat. Oui, il y a un candidat. Il y a un candidat dans la provinciale, dans la commune de Kimanchek. Ah bon? Oui. Mais ce n'est pas facile que pour combo et Bimaba et tenir dans la carte de CENI, alors vraiment il y a qui va pour CBD. Et là, ça la biso n'est pas si, bah continue biso auto ça va bon à la qui ça. Biso population, bah jeune oyo bah côté na kati monde politique, toujours c'est pour monnaie. Toujours bomba dans la biso ba kamuso ko sala to côté na politique au pour na pour aider population. Mais tant que zo ko malangonga oyo ya kotia ba comme ba candidature ba petit na bango ba na poto soit disant ba comme koya ko briller liste ko longola ba combattant oyo ba perdre de l'énergie na bango na tamulai. Et ça n'a pas si, bande koto bundeki na bitumba oyo tina nga oyo balongoli ba comme na fiance ya bana poto ba uti ba États-Unis par-ci par-là, ça me fait mal. C'est que ba infiltrer ba côté libino. Ba infiltrer ba koti, ba o ba même pas idéologie à partir. Siko ba koti wapi na chango to bisika nyonso. Ba koti ba bisika nyonso tout to comme bande ko mususu ba identité na ngeza ya bandal, mais au moins na balise qui mantique au moins ça me fait mal. Et on a lancé message à la population na ngai. Mais il y a pas de période de campagne. Non, la population n'a pas ignorance dans la tête. Parce que qui manque de la poubelle, qui manque d'intellectuel, belé dans la catégorie de technicien, tout ça. Donc, biso ba tozu chance ya kozala wana liboso ya TV pour la côté ya population, il faut toyer sa population na biso base la droit erreur te. Ba misu souvent bozo mona mona wana qui manque qui ba même pas 5 ya feli. Ba vanda pe wana te. Tu vois l'histoire à Bandal, l'histoire à Rotoni sa martyr. Alors Bandal va se comprendre que dans la minute où il va n'importe qui dans la assemblée, à l'Obélabamou. Parce que tu as un moutouni, tu vas quitter un moutou, capable en matière de politique ou comment. Mais Bissot qui m'a dit que tout le côté n'a pas erré, cette fois-ci, qui m'a dit que dans la déterminée. Tu as bon mot sur le bail, ou à couper ça, vous avez un exemple pour l'État, tu as un pillon, en réalité, tu as un politicien. Bazali bato babetaka basala ba théâtre et pas ba mungweri et pas ba saïsaï vous allez vraiment vigilant. Merci Banamboka, merci Balandia émission meilleure de la RDC surtout bana ki mantie ke bana changu boyebi bien que bilongi nini bo mesana ko mona hein bilongi nini et mesana ko lekaka na meilleure de la RDC boyebi bien ezaya ko bete la pensa tolo mingi te parce que bilongo eza awo ezambala liboso te yango zomona tozo solo la en famille tozo solo la en famille parce que bazaba na mboka batu oyo bayebi pasi ya Kimbantseke bayebi bisika wapi nzela ebebaka na tango ya mbula bayebi kote nini ba câble ekufaka hein malgré que tokomi na tango yango te mais pour comprendre déjà ma solo ndenge na lobi wana président yo pe otie libaya tinga tie libaya te sikoyo osolo bandenge nini balobi ba infiltrer ba koti bon depuis Costa il faut koyeba ke politique o monsieur Joseph Kabila a même la biso na kati ya Congo ezali ko nuire ba parti politique et opposition bikamundeko honorable nazo penge déjà honorable Igema Kalobi ezali non seulement pas na bango moko ezali phénomène moko oyo bakotisa wana ba parti politique nyonso tu es pas na bino bon premier ministre lelo asa auta wapi
c'était un infiltré. C'est un infiltré. Pour moi, Makamouana, donc, les alliés politiques, le gouvernement actuel, même pour nuire la parti politique et opposition. Moi, je suis pour nini bino ba yo opposition soki muto azana ngambo na bino aza musantu aza mwana malamu aza saint tokobenga yena ba kombo nyonso mais soki asali kaka pamuke libanda mbala moko akomi nani tokobenga yena démon. Oui tokobenga yena démon. Pourquoi soki za ki bongo te banga babeta Bible webi disolo ya Judas watekaka Yesu. Un traître, donc, à une histoire. Mais Zaka Binomoko Batubotinda qui est liboso quand même. Biso le tigala kotina mutute. Moni biso la IDPS, c'est une école de formation. Biso tout aux formation et par le président Etienne Tshisekedi. Kasi il est déjà au Bayana IDPS. Bazalaka wana pendant que le président Tshisekedi Azaï enseigné, Bazalaki qui faire appel à président Tshisekedi, mais Bazalaki comprendre vision de Tshisekedi. Yango le mona batuana, tant au président Koufi maïle silaka bango. Pour la bango que histoire ya IDPS et salanini et silaka. Balobi mwana na mwana benda. Mwana benda. Oh l'IDPS c'est un parti politique qui oyoyo. Force nango, ils ont un cadre. L'élo la IDPS s'oppose à notre nouveau président Félix, Otie Moupandi, notre secrétaire général Jean-Marc Otie Moupandi, le cadre tout. IDPS est coexister. Ils allaient partir à masse. Ils allaient partir à base. C'est la base qui fait la fierté, la force de l'IDPS. Au moins, il y a un peu baloba kama kasi balemba mwana mboka ozape candidat na maponani oyo ou bien nazali candidat te mais nazali suppliant ya honorable oyo parce que tozo benga yo honorable lelo déjà quand même seni ba retenir kombo na ye c'est que a bénéficier déjà azana capacité ko lata kombo wana parce que bientôt là tant bazo banda propagande ya kozana mesure ya kotambola si parla na ba venir na commune na ye pona kosala propagande na ye yango to bengi ye kombo na honorable siko lisolo ba infiltrer oyo ba koti yo pe oyebi yango bon na sujet ya ba infiltrer vraiment ngana kokaki ko soutenir yango na noter parce que naza vraiment na ba preuve à la pouté mais juste loko to koloba oui na kati ya parti soki bozo senga ke non lelo parti izo bazo bengango parti yango moko ekomaka parti te 5 ba membre baza sikoyo na tango bozo réunir bozo zwa ba membre ya sika ya kala bozo vandisa bango yango ezo sala charité pe ezo sala force ya parti mais oyazo ya wana yo ki onye existence na yete parce que ozimbongo ya kingani eloko oyo ndeko honorable Chikolo Bande ezo faire partie da Chijewana souci na eza na poana parce que lelo ye azala na kati parti a sollicité que non azo postuler mais bazo boya ye o bazo mona ya personne bazo croire na mutu oyo azana na musika derrière wana tozo boya ngo parce que tozo te kamboko yo mingi c'est que yango pe ebomi mboka tozo te kambongo toujours na influence ya bambongo bakonzi ya ba parti politique bazo yoka loko yo bazo benga élection eza sentiment ya mutu te qui dit élection bazana posa population bango moko basala choix baye bakingani wana ba voter ye tango bazo voter wana azokende na kombo na yete mazokende na kombo ya batu oyo yatiki parce que elobite que non le lobo za na problème na niveau national que ezo senga intervention ya voix moko loba bakoza na posa ya population nyoso ba ya baloba na likambo wana te population mutu moko kozala wana ye akiti asali descendre tina milliers oyo za que non ezo poser problème wana akotuna bango posa na bineza nini te toza na problème aboye ye akozwa parole wana amemi yango tina niveau ya assemblée bakozwa dossier ba vandisa ngo na mesa po ba traiter ba luka solution yango zo mona lilo batu ba linga te que non ozo voter mutu oza musika tango ozo voter za musika kuna soki abimia koza suna susika kazonga voter ya azalaka merci mona mboka SG nazo songela yo boni évolution ya
le jeune leader de Tchango parce que Yonde Moutoko ça bien placé pour na kobeta lisolo yango. Merci Lisusu Ndeko Costa. Kotala na ndenge tozalaki na vision ya kosala eloko le jeune leader à Tchango ezalaki pamba te parce que ezali na baséance mibale ya élection toleka epesi biso mayele kolandela nde ndeko Igema Kauti koloba bainfiltre bakoti na kati ya Tchango nde ya mwana soki nazali mpenza awa eza mpona koyebisa bainfiltre wana bakeba soki otali na émission ute koleka ndeko na biso moko reporter alobaki moto bakangi awa na bakangi awa eza différent l'élection en 2011-2006 tosimbaki bino awa ce n'est que normal tant bozwi bokoni ba député bozwi au mengo tie boye bokimi botongi banda pour na bino misika kasi lelo oya 2018 oyo bakolo masolo bazwi masolo na bango tosimbi bino awa ngwana tozana accès ata moko te na infiltrer moko akota na district na biso ya Tchango. Quand je dis Tchango on a tous les 5 communes à Tchango. Donc on a rekoloba en tant que jeune leader cette fois-ci vous avez un espace wana te ba aventure wana bosu ki sango na ba district na bino. Merci Banamboka, merci Balandi Nabiso, merci surtout Balandi à meilleur de la RDC, Mayalangi à 3W Congo le News.net. Vous voyez bien, et surtout Bino Baye politique et Batata Mikolo. Batata Mikolo Batale la Kaboyi. Hein? Bozana Kati Yakoyoka, bien que Bokonza Kabana, mais Boye Bake, Banani Babundi na Bino. Bamemi pe bakomisi bino na niveau bokomi wana bokoyi kosala te ke bobandi bitumana baninga na tango oyo ekomi ke bo bimisa bango pe bayeba na koyebana ekomi ke nazalaka na kingangi na biso azalaka kuna nazalaki nani ne kingangi wana azalaki kuna afandaki azolia azomela kotoyo baonde babanda ko kota milinga ya bagaz ndenge tozana kati ya kotambola makolo tingonga oyo na kati ya Tchango lobby tango komona boyale komi akete je ne suis pas mandenge ya ba français na bino ya milai wana biso tolobaka lingala bana mboka je crois na lobby likambo moko place wana mwana mboka nini mesure nini bozui ya ko encadrer population po ayeba na kosala choix ya malamu population azala parce que ezo faire partir pe na musala ya parti politique ya ko orienter population ayeba na ko identifier nani azana olie botika la kolela kaka ke o be filtrer ba koti nini kolela wana te bozui déjà disposition nini avec population ya Tchango po ba yeba na kopesa bino confiance sinon pas bokomona bato ya mungu na ba polo baye ba botoli bino lisusu botikali bozolela bozui déjà stratégie nini bozana ngo pona ko benda penza lisolo oyo tozana kati ya kolobela mkolo ya nini iyo mokompanzisango ba stratégie oyo biso tozui vraiment pour la population na biso ya district ya Tchango eza ebele mais na mukie to baka mibale oyo to yesi population na biso ya Tchango parce que biso na minute oyo na niveau ya Tchango to na ba problème ebele. Alors ba problème ebele to ça na ngona il faut que population va dans la RRT il faut bazwa batu oyo ba sengeli batu oyo ba vandi na kati ya Tchango ba oyo ba yiba difficulté lo parce que la minute oyo et là ba kwa musu na niveau ya Tchango a couvrir za raté mai pe za raté mais tout ça na kati ya ville ya Kisasa. Alors tout ça na besoin bana ya Tchango bana Kimbateke Gilles Masina bo voter batu oyo ba yibi ba kwenyo surtout wana ya Kimbateke ya Masina ya Gilles yewa akozala na souci ya kolobela bino pona biloko wana ke to ko mettre ba solution na ngo boko mabe stable bo za appelle ba norme oyo zo permettre ke batu bana ville ya Kisasa. Mais mutu oyo azoya ndenge wana soki bosali erreur boko za toujours la difficulté wana ige osalaki déjà stock ya mungu aloso na sukali non makamu na zolo ba population nga ba yebi baza déjà derrière pour la soutenir nga ba idée oyo na zolo bela bango chaque jour ba bino président to na doit RRT mais permettre biso peut-être to manzela mukie to landa bango to zota mbongo wana non pas la bongo problème ezate wana na autorisé bino mais bon na doit RRT parce que na minute oyo boyebi kotoni tuza linga to kindi yango na dote ya population basala oyo ali basala mais ba voter bango te wana des conseils na personnes gratuitement pour tout ça na doit RRT président parce que aux alliés proche ya population et surtout na fédération na yo
disposition nini pe bozwi na kati ya UDPS pour na ko recadrer les choses na lolenge ke ba infiltrer ba yeba na ko donc ko botola bino mantambu ya ba voix wana ndenge ba mesana ko botola bino te bozwi disposition nini boko sa esusu ba erreur o bosala ki na 2011 quand même. Bon, donc Costa IDPS en 2011 tout cela qui est hérité. Tout cela qui va tout cela qui est attend monter cassé. Moto o dirigera seni wana azali na même mutema nandeko o azali ko diriger seni lelo. Ezali bazali ko travailler wana pona ba ko respecter ba ordre mal donné ezali ko uta na gouvernement o bazali ko travailler pona bangonde. IDPS tout ça ba tout chaka ba stratégie tout en place ici Maka. Bien que seni ezala na poche ya ndeko Kabila. Pour la stratégie, pour l'élection, où les alliés koya. Étant que le président fédéral, il y a Ligue des jeunes, na Tchangou. Bien que tous les concernant nos décisions et le bureau national, ou tous les la retour à président Félix, a confirmé le bureau national, mais biso tous les déjà kosala. Na mikolo les alliés koya, on vous a pas invité. Tous les ko quitter la section na biso nyonso. Il y a IDPS, il y a Ligue des jeunes. Pendant kokota en communion na population kuna nde tozali kokene ko expliquer population importance ya loko babengi élection elingi kolobate kalawana nanu bo expliquer population te to sala yango déjà to sala yango kasi to comprendre que population na biso ezali kosenga bango lokalobaka la répétition est la mère de la science et sengeli to répétaka to zalaka toujours na bango pona kolongola bango ignorance po ezali maladie ya Tchangou karaté ezali maladie ya ba congolais nyonso congolais azali ko voter mutu po ba pesier 1000 francs sans que aye ba idéologie ya mutu wana apesi ngai 1000 francs bo idéologie na ye ezali ni tout le monde a Tchangou, le gouverneur Kimbuta a postulé la députation nationale, va voter Kaye, mais banda bima député national, na ba vacances parlementaires. Est-ce que déjà aya ko zongata ko solo la na base? Tozali na ndeko Steve Mbikali. Akime sika zalaka aya awa cha kabaka te ya photo ya Tshisekedi. La ignorance wala ba voter ka payer. Mais est-ce que banda abima, est-ce que zonga déjà bazali ebele yango toza ko expliquer population na biso cette fois-ci que élection loko babengi élection ba votaka mutu pona sentiment te ba votaka mutu pona tribalisme te po toza ko beta no munoko mboka moko soit dalia kana esika moko nde esengeli na sala nini na voto te bazali ba votaka pona idéologie yango mona kana ba poto okomona ke mutu moko bozaki populaire mais asali kaka gafi moko boye na ngonga suka au moins balobi ke appel de popularité n'est peut-être à 30%. C'est ça. Tous à la pause ça tombe ma population na biso ya Tchangou na niveau wana. Merci Banamboka, merci Balani na biso et mwana mboka liloba moko. Na yenga la ça la population pour ba ibakende toujours qu'il m'a pona. Quand on parle élection, c'est pas facile. Élection, il faut qu'on prenne un moutou. Oh, c'est pas n'importe qui peut tirer. Parce que les choses de l'État, il faut que tirer un moutou. Oh, avant l'amour. Moutou a un amour, c'est ceux qui vont tirer la place, voilà. L'intérêt de la population est mon amateur. Il y a une sa population à Tchangou. Il faut que voter moutou à l'amour. Moutou à l'amour, donc on a la même difficulté que tout ça. La population, vous en avez arrêté, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez l'engangaï? Vous avez erreur ou en a été, pour te rouler là. Parce que les choses de l'État, bataka mutu oyo azana amour mutu oyo azana bolingo adape na souci à se partager na batu mutu akobeta au karaté. Banamboka merci bozo yoka déjà que oyo ezali bande kona bino bolala kana bango bisika moko bolia kana bango boyebi makambo eleka kana butu boyebi eri nini courant ekataka eri nini ezongaka boyebi difficulté ya mai ndenge salaka ndenge na uti ko yebi sabino ke bazaba o bayebi ke na kwemboye singa ya courant ebeba ka place wa eza différent na batu oyo baye kaka koya boye bien que nanu to komi na période ya campagne te
andenge na oloba wana omoni bamosusu bafongoli déjà miso koma ye abandi déjà pré-campagne mboko oyo ekomaka ndenge wana toloba te yango bokomisa bajournaliste lokola batorsion na bino boloba bamalere mabe boloba baimina mabe boloba boye mabe etikali kaka boloba bamanja mais boyebaki biso nde bato tosalaka bino soki tolobi te bakoyeba bino mpe te mikolo mpe tozwi décision moyen totanga bakombo na bino eza te tokotanga yango te mwana mboka obanda koloba loba nanu olobi population esengeli bayeba na kosala choix malamu normalement sikoyo bino disposition nini bozwaki ya bien est-ce que population wana bolakisaki ye lolenge ya kosala choix wana to bozolobela yango kaka na mosika boye ndenge population yango aza wapi tomonaka ye te population baza oyo tozala bato baza proche c'est déjà la population c'est déjà la population bato tozala déjà proche oyo tozala bango baquartier na baéglise na bassociation bango wana nde bato to bando kopase le message na bango kotalisa ya bango lolenge bapoliticien oyo baza ya mabe barise na bango nde bazala tokotalisa bango bapoliticien oyo balingi mboka balingi population tokolasa bango lolenge bato wana nde bazala igemaka tosololaki na yo mbala euti koleka awa na oyo etali machine à voter plutôt alors lelo opesi déjà candidature na yo seni pe alobi ke esengeli tokende kaka na machine à voter namoni pe na mopanzi na bino na MLC avec machine à voter tokokende te mais topesi nanu kaka bacandidature bozobombela biso nini tokokende lolenge wana soki lelo balobi ke ekozala kaka ndenge wana bokoboya bozongi bolobi baponda biso te to bokosala ndenge nini. Merci mopanzi sango omoni makambo etali badépôt ya candidature alors bato oyo bayi pouvoir bazalaki na mayele mabe envers la partie l'opposition bakanisaki ke l'opposition tokorefuser élection po te bango bazwa ma couverture ya kobimela na voilà un peu que MLC IDP c'est tout console là baboyi élection alors biso to ngaki élection bon baboyi tala to salibi alors to lakisi bango volonté ya malamu o to za na yango toke to déposer ba candidature na biso to pesi ba pension na biso mais lors to senga machine a volé wana te il faut to que ba billet to que les bulletins de vote oyo permettre que bana mboka ba penser sika bazala parce que machine a volé wana eza ba traitement oyo basali compris na bango na konanga ipo abimisa kaka bato oyo population basengeli na bango te bazala wana alors toza la posa ya classe politique wana te toza na besoin nouvelle classe politique ezala ba médiocre ba meka ko kiende po ke lobi pays ezala emergence na ndenge esengeli mwana mboka lelo bamoko na machine à voter parce que bino pe bopesi déjà ba candidature na bino na kati ya IDPS c'est que bo sepeli que avec ou sans machine à voter boko kende na mapona bon de Costa machine à voter ils allaient des problèmes ne biso te ko comprendre uta to pesa de colonel nanga les 45 questionnaires IDPS atira ko répondre à biso te bien que va créer le coup na bango na mutu moko boye na kotanga kombo te quand non lobby bazu embargo bazali ko loba ke va répondre mais si le lot IDPS to tika kozwa réponse te pour la machine à voter problème na biso IDPS to lobby clairement bandeko oyo ya ampe bazali ko banga élection bayebi ke eloko liboso ekangi bango kaka ndenge Kabila yemoka lobaki na discours na ye ceux qui réunissent les conditions légales d'éligibilité prendront part aux élections. Yemoko ndenge azali bongo azali ko réunir la condition légale ya l'éligibilité te. Donc ezali pas si pour naye à participer dans l'élection. Bazali na mutute pona bango ezali kaka Kabila yo pesa bitumba ya mwana bazali ko dinda makaka na machine à voter pona biso opposition toboya yango toboya élection po bango bazwa raison ya kosala ndini toke na bango suna glissement ya mwana opposition ekole etondi samina batu ya bwania etondi samina batu ya mayele to monaki déjà makanisi na bango en avance nde ya mwana
tokangisi ata bambongo ya pasi tokongoli batia biso bambongo ya likolo mpo tokatana mais tokangisi bambongo todepose bacandidature tokende élection mais machine à voter ndeko Costa soki badindami makambo ya machine à voter je vous assure il n'y aura pas les élections na moko biso population tokotolere yango te mpo kokende baélection na machine à voter ezali ke tosali tokei nde élection moko boye ya formalité oyo vainqueur azali déjà choisi na kati ya machine wana. Merci bana mboka, merci balandi ya émission meilleure de la RDC. Et mwana mboka motuna mususu ezoyelanga tomoni makambo banda kolobela dédoublement ya ba parti politique. Lelo ba IDPS ekomi IDPS Kingandi, IDPS mutu ya soso, IDPS likolo ya ntaba, IDPS nini vrai IDPS ezawa na sepeli penza na mutuna oyo tuni ngai ndeko Costa yo moko lobeli yango IDPS mukila soso, IDPS mandefa taba, IDPS nini IDPS ezali parti oyo créama na 1982 na ba fondateur nango bazala na kati wana po mikolo tokomi komona ba démonstration de force autour ya IDPS biso nde tozalaki ba ancien ya IDPS elobelo côté biso ba cofondateur ba monyoso ya français ezobima likolo ya IDPS na kati ya IDPS kasi otikala ko comprendre idéologie ya IDPS te IDPS le président Tshisekedi toye koko mati na dialogue intercongolais de à partir à wana tant kabele père akotaka azwaka ndeko na biso kibasa de à partir ya makambo na bombi entre parenthèses à partir wana nde bagreaka bapesaka ndeko kibasa asala IDPS na yo babengi IDPS Chibasa totikalaka tokomela kwa na ba IDPS mibale bandeko nyonso za komona za makelela ojolandi te président ya parti moko a démissionné adeko yiko siéger ko fana na parti oté ezali incapable de regrouper même 1% ya population siko na ko lobango eza IDPS po IDPS ezali parti ya masse IDPS ezali parti oyo soki lolo tolobi a voire même moi le président fédéral de la Ligue des Jeunes lolo na lobi a tokuta na biso so boy batu bayaka mais président ya IDPS a bengisi meeting a tiebe mbongo. Imaginez-vous IDPS to sala ka meeting to pesa le longo te. Et bon mon kolo oh IDPS to kolobake bon to sala meeting ni peut-être et sikate mutunya sakoya wana akozata 1000 francs. C'est que la banda ko tika la terrible. Merci bana mboka, merci balandi ya émission meilleure de la RDC. Masolo ba meilleur. To yebisaka bino ke na meilleur na plateau ba meilleur to benga ka n'importe qui te. Okomona bango bilongi ya bana mike mais bavimba nde na kati boso yoka ke matière ezobima numéro na biso ezawana olingi confrontation ozana point de vue contraire numéro ezawana tokobenga yo tobengi bango tofandisi bino na mesa boyeba na kolakisa biso nani azana biso tozalaka ndenge wana tokobanga mutu te musala ba pese biso nde yangwana tozo sala pona kosilisa bazo funda bino ke bokomi kosala je ya ba royaume na kati ya ba parti politique esprit wana na moni yakomi kokonza Congo soki papa kufi mwana zongi na ba église partout esprit wana komo régner bino pe ko adopter yango quand même bozolo ba ke bozaba démocrate bolobi lokola Etienne Tshisekedi akufi kaka mwana na ye azonga sikona kati ya IDPS mutu mususu azalaki na banda ko répondre na ba critère wana azalaki te bon de Costa otikela mama ngunga po opesi otunina question moko boye ezalaki kitoko oyo e dérangera pe population et belo bazali kolanda biso sur le plan national pe sur le plan international na sepelaka na pensée à président ngai ancien président de la Ligue des Jeunes, M. Clément Barouti, on le barra la congrès. La carte de démocratie, les Arali Kamouya dauphin. Démocratie, les Ali que pour le peuple, il y a des gens la kanini, à ça la choix naï. Et là, les Ali Bandekwa, dauphin, parce que la démocratie. IDPS, les Ali parti à la démocratie.
le président Tshisekedi na France batuni ozali kosala nyonso oyo boye ezali te po otikela mwana na yo parti lelo lobi soki okei président alobaki nini président bi non na encourageaka mwana wana parce que asali nini alingaka politique parce que c'est pas donné à tout le monde il y a qu'on s'intéresser à la politique et là quand le bosso président a fait ça président Félix ya mwana pe aye koloba nazali lelo mais mikolo ezali koya na kozala lisusu te soki na kei ekotikala pouvoir kotikala na nini na bakombata ekotoko parti ekokende na congrès extraordinaire mpona kochoisir baanimateur nango soki ke base badeside ke bakoporte choix na bango epa président Félix va même ye bakosentime na yango ngwana ezali maloba ya fait Etienne Tshisekedi toye président Kei notre secrétaire Jean-Marc Kaboul amemi parti na ezalaki mot d'ordre indirectement déjà na moment na kutu biso nyonso totikala kozala na intention ko rêver te que un jour président le secrétaire à l'époque était le secrétaire chargé de la relation extérieure Félix akokomaka na intention ko diriger IDPS tozaka makamisi wana te ezanga makamisa nzambe président Koufi Jean-Marc Kaboul a même parti à lundi d'intimidation koboma bana na ye kosala makambo ya ndenge na ndenge à lundi tokei na congrès wana tozala 26 provinces lelo ba province nyonso batindaki ba délégué na bango bayaki ba fédération ya extérieur ya mboka batindaki ba délégué na bango tokei mapondami to voter ba candidat bazalaki combien bazalaka 4 to voter le président Félix abimi majoritaire c'est la démocratie biso kuna de phase à la raté biso démocratie c'est la démocratie. Merci Banamboka. Je crois réponse et comme na matoi ya bakolo nango parce que bomituna ki mingi pe bobengaki pona koyeba ki esprit ya royauté et comme kokota na démocratie congolaise et quand même bon comprendre que du solo et les kaki ndenge nini pour mona mboka Félix Tshisekedi ayeba na kokoma bisika zali eza lokola lelo ekomi église visionnaire akufa mwana na ye azongi onzambe muntu alakisaki ke mwana na ye nde akozongela ye akanisaki ke mwana mboka pe Etienne Tshisekedi atikaki ke ndeko Félix ayeba na kokonza parce que ekoma nango kaya ba mot d'ordre mais ebimi na munoko ya baye oyo bazali bien placé po bayeba na koinformer biso igemaka tozo kende déjà na suka ya émission liloba nini d'abord ozoyebisa population ya Tiam par rapport ya makambo nyonso touti kosolola bon liloba nyonso oyo nazoyebisa population na ngai ya Tiango bazala mai ya kobanga te température ezala apaisé po biso tozala na kati ya masolo wana toza bien placé mpona kodéfendre bango na makambo nyonso tout oyo ekozala na district na biso bapesa biso confiance ya kovote biso massivement tozala na esika wana mpo tobundela vraiment district na ndenge esengeli po baoyo wana babundela bino te bapea bino mokongo mais biso toza na droit erreur te tokosala mosala convenable na kati ya kimatieke mpe na masina mpe na njili tiamomo et tomonaki mpe bino na MLC Jean-Pierre Bemba aza na impossibilité ya kokoma Kinshasa mais po reconduire ye mbala moko candidat na bino lisusu bino nyonso ndenge moko c'est que démocratie ezalaka lisusu na baparti politique te non ce n'est pas ça makambo ya Bemba alors Bemba aza déjà quitté aza quitté sans condition mais aza na liberté provisoire non c'est pas liberté provisoire aza quitté sans condition wana eza kaka koloba kaka mpona ba CPI eza institution oyo eza monene na kati ya monde awa bakolinga te baperdre de crédibilité na bango Bemba a quitté sans condition Bemba son Zambie asungi je pense qu'à le 1er août tokozala na président na kati ya mboka idolâtrie ekoti na baparti non c'est pas ça président Bemba la président oyo pouvoir na eza décentralisé akabola wana moto nyonso tout ozala moto ekolobe oza na poste na oyo kosala mosala ndeti nga nde naza na kati ya MNC na baresponsabilité ya minene wana naza mpe ya Équateur te moye mpe totanga eza te mbe nazali moto ya mopanzi mosusu mbe sini ya démocratie lokola eza na kati ya parti oyo ezokorene wana c'est pour ça oyebi boulot na yo
oko mérité oyo kozala nango ndeti le jour moko tozalaki na mama Eve Bazaiba azosangaka igmaka so oza na amour ya mboka okotambola na mutuka oyo obimiseli mbongo te mama abengi ngai nakanisi ndenge abengi ngai tosolola na ye boye peut-être akopesanga makanyaka azwa mwa etia na poche osomba mwa eloko mwa beta mwa crédit mais mama azoyebisanga makambo ya bongo alors bato ozalaki na bao baregretaki makasi mais ngai epesaki nga encourageaki ngai na bose dire yango omoni ke tozalaki ebele na bacollègue mais ntango bazoreteni nga ceci bayebi ke petit wana aza na boulot petit wana aza na boulot ezomonana déjà parce que bino moko boza na kati ya ko comprendre que na masolo mingi ezali nde na ba effort ya mwana mboka Yige Maka oyo abanda ko nyokama depuis kala kolobela changu lelo o koto yo courant sali boye koto mai ezate koto nzela e baby bato bazo kipete e bana mboka boyebi bien que masolo wana to beti yango mingi avec mwana mboka Yige Maka soki bana changu bopesi confiance te il faut izala bakangi bino elamba ya mwindo na miso CG oui liloba ya suka les anini parce que tokomi kokende déjà na suka émission oui liloba ya suka ezaki dalingina s'adresser un peu particulièrement na bandeko nanga ya Masina quartier 3 surtout quartier de plutôt boza lelo bino nde bozo souffrir kota la direction ya Kulumba baya ba prometa biso bakosalela biso boulevard ekobimati marché liberté. Dernièrement, on aurait sur rumeur moi tambola qui faut qu'il y ait na kati ya boulevard au poids lourd. Mais banda baya batimola. Lelo banda ko za na risque. Dernièrement moi la mauté ko kufa wana. Tellement batimola penali ni molai. Isali ke nda ko ni comme déséquilibré et ko le moi moi mukia banda ko lenga. Toko kita terrain poto yeba na pol. Mona pe. Voilà. Ba yebi bien que tozala ka bato a terrain toko kita terrain poto yeba na kotala lolenge nini masolo eza na kotambola. Liloba na oya suka. Dans liloba suka eza ke bande ko na biso ya changu o eza bande ko na bino. So itozole la boy to yena émission boy eza po bola bozwa conscience. Bola muka pour que so itolali lisusu. Bagoya bako utiliser biso pe bakokimo. Donc cette fois-ci toza sur na posa ba infiltrer na changu. O ayaki osala ba aventure ki ne musika na aventure na yo cette fois-ci tolingi to bimisa bambuma na biso moko ya changu pour que changu na biso pe kende biso. Merci bana mboka maître avocat liloba ya suka ezani. Bon ngapo nanga liloba suka eza juste nayebi moto batindaka mwana mukimi batindaka mukolo te. Donc population na sengi bango batinda clipso nyonso bazomona ke aza mwana ndaku aza mwana muke bazala te na inquiétude ke non ceux qui totinde parce que aza muke akokoloba te kuna ezande cerveau mutezo sala pardon mwana mboka conscience pardon olobi ke moto batindaka mukolo te batindaka nde mwana muke elingi koloba nini mwana muke wana aza na respect ya kokende kozwela yo eloko na ndenge otindi ako respecter condition oyo otindi mais jamais otinda mukolo kendo sala donc mukolo atinda mukolo esimbaka te mwana muke kaka kende salanga boya ko compare yo mission bana mboka boyo na sengi population en tout cas bozana kati ya koyoka ke masolo eza kitoko makasi masolo ya ba jeune il faut kotala air moko koyeba lolenge ya ko renouveler classe politique tala autour na biso tala autour ya mesa awa bilongeza kaka ya ba jeune et puis ba jeune boyeba na kofongola miso boyeba na kotala ke boyi ko tia pona ba jeune oyo bakoki ko sala pe fierté na bino lobi ezaka na Congo bipai wapi na moni bato balingaka kokende na retraite te ezaka na Congo eza réalité ya mboka bipai wapi na moni bato balingaka kozwa pension te ata komi kotambola na nzete ye azaka ka wana bisala mabi toloba te bisala mabi tokoloba kaka ti bokosi la pema président liloba ya suka liloba na ngai ya suka na s'adresser premièrement na bandeko na biso ya diaspora na mosala monene oyo bazali kosala ya koteka mboka ya kobundela mboka tozali kosenga na bino boye bozali bafamile na bino na Kisasa awa na kati ya baprovince nyonso na kati ya Congo botindela bango bamessage baporte bachoix na bango na bakandidat oyo baza utile na niveau ya badéputation mpe na niveau ya présidentielle
ya mibale émission oyo tozali kotala oyo ezali émission ya monene ezali kosunga mpe bino tala lelo oyo bakomi kofinga bajournaliste na kati ya mboka na biso bazali bamandia bazali bato ya lokuta bazali bamiyibi likolo ya nini likolo eloko bino boyebi yango wana etanke le président fédéral ya ligue des jeunes ya idps ya Tchangu toyebi ke boyokelaka biso makasi soki quelque chose ezali bomeka mpe kosunga ndeko na biso oyo azali kopermettre biso bino mpe bozwa bacommunication kitoko oyo motema na ye. Merci bana mboka, merci balandi ya émission meilleure de la RDC. Mais président, avant tout silisa MLC baponi Jean-Pierre Bemba lokola candidat na bango, bino kuna boponi Félix Tshisekedi, na dynamique kuna bapolaki Martin Fayulu. Nazoye bate bino baye opposition désordre de l'équipe. Lobby lisusu o bayibi biso bavoi. Bozo kende ndenge wana lelo déjà kala tête dépôt ya ba candidature ezobanda. Merci de Coco Sautuna mutuna mo boza très capital aux populations congolaises bazali kozela baye bape na mpola lelo. Il faut koyeba na nous premièrement likambo oyo ya candidature unique, ou candidature oyo tokobimisa biso sur opposition. Il va bien que l'opposition, tous un candidat, il bosse et bango. Il y a des balais, c'est pas ça le problème. Pour IDPS, tu connais l'élection en 2011, tu as rappelé Bissomoko. Tu as rappelé Bissomoko, tu bats l'élection. Bon, Ami Pene Wazabongo, na kati ya Congo, ceux qui bossent Seni ya Malonga. Bozune de Kokabila botieye candidat na minute oyo atandenge azali kolinganga nzamba boyobi sava okotia candidature kasi tozwi machine à voter totia ngo mupanzi tozwi ba fichier électoral wana basali yango basokoli yango bazwi colonel Inanga bazwi batie mupanzi bazwi bakalamba nyoso batie bango mupanzi bazwi Senko bapesi bango seni bapesi bango seni batie atteindre l'élection na ngai na ndeko Kabila je vais les battre. C'est trop grave hein? Ce n'est pas trop grave parce que le président na kati ya Congo population balinga yete. Merci bana mboka, merci balandi ya émission meilleure de la RDC. Merci balandi na biso. Bino IDPS vous a vraiment mnoko. Hein? Olobi ceux qui battaient yo na mona mboka Joseph Kabila bino mi balé ko battre ye na lobi bana mboka bozolanda biso to lobite musala na biso ezalaka nde kotuna mona mboka liloba esuka ezali oloba suka kaka na opesa mbote na population na ngai ya Tchangu pe ya kimbatique particulier ba oyo ba walanda nga direct awa na émission ya meilleure de l'année de sika bazali na pesi bino mbote bopesa ngai confiance soki na komi esika wana na kosalela bino mosala oyo bino bokosenga parce que rôle ya député asalelaka motu pon te député apesaka mpe bato atongeli eloko moko te député azali molobeli ata motu comme inspecteur de l'état bato bazocontrôle badministration publique de l'état na baétablissement de l'état toza bato oyo tozocontrôle babiloko wana si ya moyen ya korecommande bato kosalaka yango mais député atongaka eloko te oyo député aloba nasala yango na babongo na nga moko privé député aza amolobeli bato apesi rapport eke solo hiérarchie bavandi na plénière baserge yango bamoni ke c'est valable baye basali mosala yango bolongola équivoque wana ke député asalaka badéputé aza molobeli toza simple individu oyo mpona bino population opesanga confiance merci beaucoup baoyo bazolanda ezalaki mpo na nga esengo makasi ya bokutani ya biso na bino elongo na bandeko mokolo ya lelo toyeba na kopartage mulai na mokuse ya masolo eleki na mboka na biso bolandi totouche bapoint parti par là tolobeli machine à voter tosimbi candidature unique à l'opposition tosali mwa analyse na elobeli ya mwana mboka Joseph Kabila sur l'état de la nation liboso ya deux chambres ya ba parlementaire na kati ya mboka na biso alors tolobeli pe lolenge masolo etambolaki na badeko ya ba candidature
pe moko na moko kati na o esika alakisi ambition politique na ye bozalaki tellement ebele bolandaki molai na mokuse esengo na nga ezalaki ya bokutani na bandeko oyo mwana mboka quand même bosepeli na émission nasepeli nango oyo eza pena ndako na biso na kati ya ndako moto nyonso ozalaka lese maître avocat mbala liboso quand même osepeli na nasepeli mosala na bagisi susu pouvoir wana epa na yo ekontinue mpona mboka soki toza na bato lokola bino boye bakobenga ye yakasala boye alongwe na ndako ti na place ezake no asala descente okiti posali mosala 5 ozwa nanu ya yo oyo balobi sujet ya mongo tie d'abord na liboso merci na sepeli nga pe na sepeli nzambe akosunga yo pe akobakisa yo makambo ebele merci mwana mboka nga pe na sepeli nalingaka kokutana na bato ya mayele lokola bino parce que esalaka biso pe bien makasi mwana mboka je crois lelo sepeli lisusu malgré na moni adjoint te adjoint azali éprouvé après des grands-mères na ye ya momoni ya teko en tout cas bisika azali tozo compatir na ye en tout cas bien que ma condition mususu permettre biso to commenter mes condoléances na musika alors nzambe nde mutu apesaka ye pe mutu azwaka mwana mboka quand même osepeli pe na émission sepeli makasi tokomi na suka ya émission likambo moko na sepeli te parce que tozwi licct botikala malamu. Merci bana mboka, merci balandi ya émission meilleure de la RDC. Vous êtes déterminé à kokanga fraude à tous les niveaux. Après Liwayalo, indépendance ezalaki lisusu. Mwana musala na bino toujours toyebisaka bino ke tozali wana mpona koservir bino. Yango wana lutte contre la pauvreté et kozala une de nos premières priorités. ezolakisaki kabila alingi te baélection esalama umeya kabila s'il n'y a pas élection kabila doit partir sedida umeya kabila soki le 23 élection ezali te le 24 tosengi indépendance na biso kaka na masolo ndenge ezalaka toujours ezosala pasi toloba te vous servir c'est notre devoir et surtout dire la vérité.